yiki pour la ligne tobandi mission na biso na yiki pambate ezali maye tozali ko vivre mikolo yo na mboka na biso Congo to defata ndenge bandeko na biso ba Congo balobaka toenda o katukumako tuleka o kakukiaku donc tolala neti tokola mukate tokende neti tokokoma te le 23 décembre et comme neti rendez-vous dans 5 ans 10 ans 20 ans nzokezaka dans quelques semaines ndenge to mesana na magazine na bino la tango ekoki boko remarquer que mikolo e wuti ko leka mo ebele tozalaki susti na bitando bike na bino pamba te to bandai ko luka mutu moko to mesana ko luka na kombo ya Ngunza Manoka wazali susu ya ko présenter te devant etando ya bino toluki bango mingi pamba te tozali ko kende na rendez-vous ya munene o ezali bongo ba élection na mboka na biso Congo to boite to te ko vivre élection en 2006 to vivre en 2011 kasi oyo ya 2018 o nde baloba na français ça fait couler beaucoup d'encre et de salive batu baboyi na bango koloba to bengi Ngunza to kanisa ki pe yepe aboya ki koloba c'est comme si ba données spirituelles ezalaki te mais lokola andimi koyamba biso c'est que ba données spirituelles ezali pe elongola bino tozali koyoka pona ni toyoko mona bango pamba te na ngonga nyonso balobelaka lobby ya Congo na ngonga nyonso balobelaka avenir ya Congo tozanga komona mfumu kimbango au centre te kasi pona ko monopoliser parole te to banina ko pesa mbote na Ngunza na biso Manoka mbote na bino Ngunza matondo mingi ndeko mampa pe bongo tozongisi matondo na bandeko banso bazali kolanda biso bisika bazwami na banzi tozakimia kati nitumba matondo mingi Ngunza ezana mutu moko yebisenga na yebiseka ka soki oboyi na yoko leka pe okoleka ka susute na yebite mutu wana boko ko talisa boni ni yambo emission banda matondo mingi toko talisa ndeko wana boye Ngunza ko boya koleka na etando ikete po ete musala to yelaki efengeli ba indo nyoso bakwa koyeba yango mais kozanga koleka ya Ngunza ezana manaka ebele zalaka na kati parfois tozaka kate pona bango pona bazali kuna na mikili ya poto tozapi na bandeko bazali awa tozapi na bandeko bazali na ba province donc manaka ya Ngunza za mulai tozapi na mabongisa molimo o to salaka donc ngolo bake na tango mususu bomoni biso soki diskambo ezali ya kolobe pai na bino na tango mususu bomoni biso te c'est que Ngunza za na makambo ebele azali kosala matondo mi Ngunza basusu balobi bosali fuite en avance pamba te bino bolobelaki 4e président o to sala na bango na bino manaka ebele pe bo continuer koloba ke eleko o ezali ya président ya mine mais mbala mususu bosali fuite en avance pour kalater président wana azokende pe 5e akoya bo bangi na bino ndenge balakaki ba kotumba bino bandako matondo mingi ndeko mampa pe bongo na banzi za mitunia ya bandeko ebele o bazali kotuna na banzi biso tozali bangunza ya mfumu kimbangu toye pona kotia maloba ya mfumu kimbangu en pratique mai o mfumu kimbangu aloba nde bongo eleko bangunza baye pona bamonisa ngo liboso ya bato bilaka ya mfumu kimbangu ekotikala jamais koleka suka na yango esengeli kokisa 4e président na banzi yiki eza na mitu ya bato ngeta ndeko mampa yambo to yano na bino na mutuna yango malamu tokokende nanu kosala ba analyse ya makambo mo ebele oyo bandeko na biso bayindo tellement toza musika na boyebi ya mokili toza musika ya na nature na biso nde yango mupepe ya munguna nde zokumba bandeko na bangambo nyonso bangunza esi toleka toloba na bandeko na biso bayindo boy eleko ye tozali za eleko ya mfumu kimbangu balongo pe bakoko mundele na manaka nyonso na mabongi nyonso mundela koluka kosala eloko moko kosimba ezate tolobi su ke mindele bakoti na période na bango ya bilakeli biso bangunza toleka toloba na nyonso biso toloba lelo oyo bandeko oyo bazwa tango ya kolanda biso na banzi mingi bazozwa pe biyano na mayebiso toloba tokena na makambo ezoleka na France tokena makambo ezoleka na France na banzi makambo ezoleka na France lelo ekomi kokende pone kota na ba pays mosusu
baobenga bango ba gilet jaune. Mouvement oyo bandeko wana bazosala soki penza bayindo oyo balandaka biso pe bayindo to bandeko na biso oyo baza na mikili ya poto bakomprenaka message ya bangunza na banzi bazalaki bato ya yambo oyo balinga bamonake te makambo ndenge tomoni yango tikete to créer relation na bamboka na biso parce que côté tozokende tokotika bamboka oyo mais baye oyo baza mitu teti nde bazokoba kaka ko soutenir position na bango nto bazobosana ete fumuki mbangu apesa elaka moko mingi ya bayindo bakotika mboka na bango bakokina mboka mususu ba misusu bakozonga na koli baloba bongo siko bangunza baye balobi na biso ete mindele bakoti na eleko na bango kobetama pe lelo oyo bandeko na biso bayindo bazososola pe bazomoni ete eza na mouvement moko ya révolution moko ebimi na kata France oyo ezosenga baintérêt na bango na kata France oyo ezali pays organisé pays oyo babengaka ba pays émergent ba pays oyo lelo bato nyonso bazolulaka kokende l'exemple de la démocratie ingeta mais lelo eza bato moko boye babimi kuna lelo oyo pays du droit ekomi koboma be mina na ba peuple na bango nzoka ne bangunza balobaki ete tango tokomi mindele fo babeta eningo oloba nini lakisi pe nini ndeko mapa milimo ya vengeance ya bakoko na biso nde eke kolata sikoyo biso tobenga ngo kifulanitu kifulanitu donc molimo ya kifulanitu eke kolata sikoyo loposo pembe bango na bango kuna sikoyo bakomi kosala nini kobunda entre bango na bango pona nini po ete tokoti na période oyo biso bayindo mingi Congo il faut se libérer ntoka fumuki mbanga loba tangu oyo Congo ekobanda ko se libérer pays oyo komeka moni eko zinda na mai sikoyo bilemba ngo ebandi Congo tango ebandi sikoyo koluka ndenge nini ekofandisa makambo nango nde sikoyo babandi na France po ete France ye mutu liboso atombolaka mutu mpo na Afrique mais ekokota tina Europe mobima nde bongo naza ko interpeller mingi ba soi-disant ba combattant bay oyo baloba babundaka pona Afrique bino wana bolekaka na ba chaîne na ba réseaux sociaux pona kofinga ba konzi ya Afrique mais boye bango ke mikolezo ya ba konzi Afrique ani ba oyamba bino ka bato bino bofingaka bango wana ba osala nini ba oyamba biso yo muto fingaka okoya po ete mouvement oyo bozomona ne bandi nde comment pas Mile Fungunza o émission kombo nango ezali tango ekoki ngunza yo confirmer biso que crise o eza na France lelo toyebi ke bazo déclarer les coûts ya vie sociale eza likolo carburant ba charge mensuelle tout eza likolo to mona na biso ba mouvement ya ba indigné to mona ba mouvement ebele mais mouvement ya ba gilet jaune o olingo lo ba penza ezali etumbu ya bakoko ya bayindo nde bazobeta mundele mundele abandi siko période na ye ya kobetama wana eze bandeli abandi nde période na ye ya kobetama sima ya kotala ba taxe na bango bakotala wana toza ko interpeller bandeko na biso bayindo baza kuna parce que mundele okoma na niveau ke bandeko oto yambaka baya awa bango pe bamemeli biso charge voilà. Nde babalukela pe banani bango nde sika naza ko interpeller ba combattant ya kolobete soki ozana lupango awa te banda koluka ndenge nini okosala nini okozonga po ete tango tozokota 2019 makambo nyonso tobongwana donc bandeko bakenda bazozonga siko ana Afrique omoni mundele akoti na étape na ye siko biso ana Afrique mbutu nini koya nde comment pas baloba ke adage moko epa loposo pembe lobaka baloba akutu nini eza eloko moko loposo pembe balobaka Dieu pour tous, chacun pour soi. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ils ont dit comment sous balobaka. On a aucun malobana ba mindele. Pour na être socialiste bandiko balolanda. Ngeta. Ba comprendre lo comment ko été. L'homme propose, Dieu dispose. Makansi ya moto eza nzambe. Ngeta. Lelo siko na kata mboka na biso ya Congo. Ba misusu bazali pour faillir. Ba misusu baza pour Tshisekedi. Bamsu bazali pour Ramazani.
Mila Fungunza ya mboto zongela mai ya mboka na biso po place wana penza bokotali sabiso ngo par rapport ya prophétie position actuelle mais to zongela nanu ba gilet jaune biso to kolandela na musika à 8000 à 10000 à 7000 km mais message nini ya munene okoyo pesa na diaspora africaine nyonso congolaise te ba combattant kaka te bandeko na biso nyonso bazo vivre mai wana kuna position nini bakoyo ko adopter na ngonga oyo kolandela mayewana nyonso mais position eza dans cas clair ni comment pas tant ba moni ete ba pays o bango ba kenda ba désordre o bango ba kimila na Afrique et bani ko kotela ba pays o bango ba sala nini ba kenda tandis que bangunza bazoleka balobike mindele ba koti na période na bango elakeli ba moni siko bilembo wana position na bango ezaka nini balongwa kuna baluka ko zonga poto zana bandeko na biso msuna poto soki bayekin ndako manzanza na bango ezakaka alalaka na flat kasi wana eza kimundele buzo bande yango wana buzo bande yango tango bino bokenda ikuna bokenda na likanisi ni ya ko lukati lingolo baké tango komi kuna il faut zwa voilà pote kuna des ali ba pays ezali ki développer il faut zwa mais tango moni so esika bokene ko zwa des autres komi il faut tali sika uti parce que kuna ko kufela kuna Ba banda obongisa déjà koto esengela ki déjà babanda ba oh nanu ba bongisi te bayela bayaka ka bongo nde sikanga na zolobela bandeko ba finga ka ba autorité ya Afrique ngeta bazana ba conflit na ba autorité na bango ya Afrique déjà on dirait moi na kenda libanda komane shege afinga ka papa na ndako so kuna na kishege ba komi ko kanga bango na leta ba bika il faut ba kanga ba shege nyuso ba moi na so fazonga la wapi nakata ndako mwana ana esengeli azonga na kati ya ndako ya baboti pamba te ngunza oti ko confirmer eleko iye ezali eleko ya bakoko pe ezali eleko ya mfumu Kimbangu kasi to profiter yebisa biso na ngunza eleko ya mfumu Kimbangu situation politique actuelle na mboka na biso Congo est-ce que elengela maki na mfumu Kimbangu to ezali surprise nyonso o ezali ko salama na Congo eza mabongisi ya mfumu Kimbangu balongo pe bakoko nyonso ezo salama mfumu Kimbangu ayebaki ke bakokende kuna bako opposition ekopanzana bakoya fayulu akobima kinganda akobima nyonso wana eza lokola bozobeta dame mutu moko azobeta ne bobeta ne dame apesio élément pio olie apesio su pion olie apesio su pion olie yo siko zo sepela ningo zo sala ni ndongo zo lia yi njoka ya zo tiko bani madusu siko tangu ya kolia alewe msu yo lia ki 3 bana me ya lie 7 8 bana moi eloko zo beta ma eza nini bango balobi te ko nini Europe ne mutepesa ka pouvoir ba memami bango nyonso ti wapi na Genève ba ke kuna na Genève États-Unis abimi Europe pas sali nini abimi États-Unis monité il faut ngana zo commande ya Congo pour eta minéré comme pas na ngai Europe kuna lobi te il faut ngana zo commande ya nini ya Congo pour na minéré comme pas na ngai bango mi bale wana na Europe na États-Unis bazo banga nini Chine Olanda siko ba welela nde salike na kuuta na bango kola biso bango na dia to baki mundela otikala soko bongisa biso te pona ba yindo nde tango bake kuna kifula ni to ane koti donc il faut bakabwana nde sika États-Unis bimi Europe pesa nini ebimi côté kuna bake pona failu côté kuna bake pona iteke bakaboni déjà donc ino bake o bangunza balobaki bakotika na jamais ko sangisa ko sangana lisusu bazalaka ko kabwana esali nini ekokisa donc elakisi ke tango bato bazomona elongi ya fayulu elongi ya Tshisekedi ezali États-Unis na Europe mute batami so to kanto to libino mala ngeta bangone ba batami pona nini pona intérêt ya richesse ya nini ya Congo ozolanda nde bango siko nyonso baye siko awa na nini na Congo pona kotia siko dezo de on nyonso ane zo sala mafumu Kimbangu azotala omoni ye muta bongisa ke zala pe bongo parce que loba mayela mukile ko sala nini ekosila pe ekosuka donc le kona fumu Kimbangu loba mayela mukile ko sila to ya ngoni bango nyonso ba mayele batangeli za banani eza ya mindele mindele ne bango bakaboli susu nini opposition ngo bango ne batia opposition bango pe mutu basala nini bakaboli susu opposition siko tozo kene na finale ya suka o ngana lo mike l'homme propose Dieu dispose parce que population misusu bata pour Fayil misusu bata pour Tshisekedi misusu bata pour Ramazani wana eza proposition ya nini ya batu mais tolo ba sembo ya tata Ramazani tango zo tanga zo na 3e place population mukiende baza sur ye ndenge tozo yokelela yango wana peuple alobi atamboke kozonga na wana maboko ya mindele mais vaut mieux kopesa mboka na mutu oyo kopesa bino Thompson ya kolia ke kopesa mboka na mutu oyo banzele ezotoboka
bitelo ezate ba hôpitaux ezate bozo mona quelque part esika pouvoir o bozo soutenir ezali kokoya muke ndeko mampa ventre affamé n'a pas d'oreille ngunza ndenge baloba ndeko mampa to fandi na mindele awa na tango ya colonisation ba nyokoli bakoko na biso soit disant ba pesi biso indépendance ba kei wana tulia kaka tulala pe banzala kaka parce que pas songo bandi banda wana ba kei tutikali ba tangisi su ba soit disant ba politicien na biso ba kotisi bango na kati ya politique ba bandi ko sala musala ya côté ya kokamba ba mboka na biso na intérêt kaka ya nani ya mindele tulala ki banzala tokelelaki pasi ya pasi parce que banaka kasavubu mobutu tokena muzika kabila biso ni tango wana nyonso na sikoyo pasi mboka esaini ezali siko tokenda ta na banalize eloko nini esalaka pasi ezali pa na biso eloko nini esalaka bantera na biso ezala malamu te est-ce que penant tata ne ment pas tozalaka même bato mpona tososola mpona yo kombola ndako na yo fo mutu moso ya okombola mpona olesa ndako na yo fo mutu moso ya olesa pona to sala ba prince na biso il faut ba chinois ba yosala ya biso pona to luka loso ko lia il faut ba chinois ba tindi ya biso loso pona to luka mbisa ko lia il faut ka mindele ba ya ko sala ya biso mbisi moni a part ba tu na kata mokili na za kolo mokili eza tata mokili donc soki na kata ba tu so bo soso les ate so na kata ba tu tata mokili tindi bino ba tu ba ya ko soso sa bino ke c'est mutu mo se prendre à charge et c'est que mutu mo ko conscience la mukabo soso la te tu na na katolika eza tata mokili te tango bino boponami ba o baza pour bino bokanisi intérêt ekouta soki nde Félix eke dakoti na pouvoir ne mboka ebongi yo kanisi soki ni failli akoti ne mboka ebongi omoni so bokanisi ne ramasser na koti ne mboka ebongi to mboka ekobonga soki conscience ekomi to collectif mutu akomi ko comprendre que il faut na salela mabele bakoko nanga basala nini batikela nga il faut na bundela mabele bakoko nanga batikela nga nde sika conscience wana mutu osala sala nini ela musa ba congolais oyo musala oyo donc oine oyo ya yeli asala ona kata pona intérêt ya nation. Donc Congo eza ya kobeba et pas ba politicien na te ba obongisa Congo parce que ba incapable bango nyonso wana ba incapable parce que problème à Congo est un problème spirituel il faut conscience à batuna ni salani et la muka nde conscience ya mutu soki la muki nde mutu okota sikwa ba lokotala nde ni na kobongisa espace na ngai mabele sika na fandi na maloba na bino problème ya Congo ezali problème moko spirituel ngunza soki information boyebi déjà ba entrepôt ya seni euti kozika tobenga yango libabe ya bangunza po position na bino ezalaki déjà élection ekoki kozala na mboka oyo te tobenga yango nini libabe na bino bosepeli maloba na bino ezokende kokisama toto interpréter ngo nde nini po kaka na mukolo o ba entrepôt eziki na plus de 8000 machines sur pona ezalaki destiné pona 19 communes na ville ya Kinshasa toza na 24 communes ba machine a voté na ba isoloir pour 19 communes eziki na butu moko tozongi suna mbanza Congo oyo ezali mabele ya bilaka oyo ezali parmi ba mabele oyo ezana kati ya histoire ya moyindo ezana nzete moko kuna eziki nzete ya Yalanko na musée pona nini to balisi sango wana nzete ana tango koyaka mo étape wana mabe yaka sikoyo toyebite ngunza bokomi koloka po bato balingi koyoka bino te to nini lokola toza liboso na bino babetela motu sifflet te na munoko totiki bino mo bomekana kobeta sifflet ndeko mampa na uti koloba awa l'homme propose te dispose na loba likamoko na loba likamoko soki siko balobi l'homme propose c'est que mutu atana likamoko bangunza ba jeter un mauvais sort na processus électoral so balobi l'homme propose elingo bake mutu a te plan na ye voilà siko mutu ko disposer danani nzambe bon siko soki nzamba disposer est nzamba ko loka bana na nzela ya bangunza na tuni nzamba ko loka bana na na ndimité ngunza bino bo yoka kasi parce yo lobi bangunza nde baloki ingeta bon ngana ke iso na bilompo po boboyi na bino élection ezala bolobi 4 président azali biso tozala biso ka molobeli ya baye batuna na bituna ingeta ngunza ndeko mampa est-ce que élection te obongisa RDC mais mutu na mutu aza approché de société na ye botalela ye ntango akoleka code minier fayulu akobongisa yango ezala mutu azolanda nga aza na projet na ye de société na ye mutu azolanda ngai ngeta siko combien de projet ya société oyo bato bazalaka nango ekokisamaka te siko ndenge boloki boye nzela nyonso élection ya préparatif ekoyaka ebebaka nini bozoluka mpe po bondimi déjà bino biso te toloki tata mokeli oyo akeli bikela mobiso
ye mutakela na mutazolanda nga na ngai ngie mutazopesa biso message ya kolobete na eleko oyo esengeli maloba fumuki mbango esala nini ekokisama biso tozaka simplement donc bisalelo tata mokela zo salela nde tozoloba batu nde bazozala na koyoka nde bazosuivre basoro wana omoni tant totindeli bamindele mikanda tolobi ke botika bayindo bayoka kite siko sort ebimi ba gilet jaune basaini batelemi et c'est biso tata mokela liboso komela bango kaka nini mukanda tozipe mukanda tokomeli botika bayindo batu musu bafingi mukanda bokomeli mako ekosala ye nini ekosangisa ye nini lelo gilet jaune basaini abimi akomi na difficulté sur pona silisa il faut battre ba embriement wana pona Congo se libérer eza prophétie eza bisote bangunza bazali kaka ba simple ba porter parole ya fumuki kimbangu omoni biso toye tozoloba soki nani na mbanza Congo étape ya sanga ya sandakuwa ekoyaka na elembo moni timanango kuna na entrepôt ya seni ba machine esali nini eziki balongo bazotalisa bino eza na ona importance te élection bino bolinga bosala nini bokende nango moni eza na importance te parce que élection ne komema changement na mboka oyo te problème ezali spirituel bofanda bino ba politicien bofanda na peuple bofanda na basali oyo ya molimo boluka solution pour mboka esala nini ekende eza message mbo ya tata balobi bozo batama na sima soi-disant spiritualité eza nde na mutu oyo azolinga te élection esalama po ye akoba kofanda soki ezali bongo bino bozo bomba mutu wana ngunza mutu moko te akolinga te élection esalama te problème ezali problème nini esika nini batina mbula ezanga bangaka mboka Congo ezali mboka oyo eyamba ba prophète ya minene ngeta oyo ba congolais ba ignoraka mboka Congo ezali mboka oyo balaka baloba pona Congo tozo poussa na siko na suka ya prophétie oyo balaka siko tension toza na kata Congo eza tension ya suka ya prophétie batu bazoyeba te ekoyela biso nini ekosala nini ekozongisa nini tata mokeli oya keli bikela mubiso lokola tindaka Fumuki Mbangu ayaki asali 30 ans na prison nde sika zwaka baloba ya koloba pe kolaka ba président nyonso bakotambola na kati ya mboka ya Congo nangonga oyo bango mbana Fumuki Mbangu bazwinde contrôle ya nini ya Congo bazobimisa buzoba ya ba politicien nyonso ebima pe na population parce que mokileza ya population te mokileza ya tata mokeli batinda biso te na kata mokila musuni pona to tia éclairage to pelisa to kokisa bilembo tata mokela saleni atindi siko nde tata mokela zuma makamuni na nini na maboko alobi bon lokola ndazo tindela no baloba bangunza bazoloba bozoyoka te siko oyo koya eya nga siko na sala nini na beta nda bani ko ningisa nanu abani ko ningisa na ko isina nini teta sanda ya parce que mupepe mute ko iseka mo na mupepe na kata mupepe so za balogo te so za bakoko te so za tata mokeli te tango ekoyi kote ope kuna mote sike peleli bayebi te epeli bazotalisa bino ke parce que oyo tata mokela laka elekaka te oyo balongo balaka ekolekaka te ndenge moko mpe tolobaki bindele bakobetama oyo wana bomona gilet jaune ekokoma tina esika oyo bakosimba bareto bato nyonso bayindo nyonso bazana oyo bakenda kuna bakokoma wana bakosimba bango te tikana totilisa bakosimba bango po ete etalisa po ete maloba ya Fumuki Mbangu ekokisama ke bazonga wana bakoli nde naza ko interpeller bandeko nyonso bazali na niveau ya poto bobongisa bisika ya kozongela matondo mingi oyo tata aloba erataka te oyo nzambe atia na mabomba mimaye pe na malako na malaki na promesse erataka te bongo ngunza mbala mosusu bino bozo compliquer makambo pamba Fumuki Mbangu na prophétie alobi sima ya 4 présidents kwa tulendo sima ya 4 présidents yemoko arozala représentant ya roi divin bongo siko ce processus c'est que nango vraiment normal oya koya 5e mwana yende bozo boya ngo po nini bilembo ezako kokisa matena o wana na candidat nyonso matondo mingi ndeko mampa kwa tulendo ko za l'inconscient kwa tulendo fois à la bino moni aza inconscient c'est là que tu expliquer Mao Tse-tung azali kwa tulendo n'était ni Europe et c'est Mao Tse-tung azali inconscient tant Mao Tse-tung a yenda azongi sai bango bazonga na critique na bango atangisi bango ba critique na bango azalaki conscient na oyo yazo sala est-ce que bakozwa mutu inconscient ba tie na kata pouvoir mutu o bato ba okenda na fa banana campagne ya sambeli yesu
njoka to aussi là na Yesu kalami te donc péché na ye ndenge akende ko se réconcilier na les pères de l'église yoka tozo sila na christianisme na quelques jours attends to kota 2019 makambo ya religieux beaucoup ko salini e bandi siko yoka ko belela nani Yesu ndeba tsa ko atule ndo ozala président moko za conscient de ye muta ko songisa ba yindo na bokoko na bango de mutu aza inconscient ko na ngongo to kende mindele le bayebi ete 2018 eza fait na bango lokola tozali na lokola bayindo ba congolais bazali na 4e président au balaka il faut tout ça la effort 4e président na à côté en 2019 té donc mindele nem ta obete la biso ba calcul oleke bayindo ba umema ba okandeti mu pepe donc mundele muta yebi ke soki kaka 4e président na bango balaka oyo biso moto sala effort baba na kofinga kaye soki kaka a l'équité 2019 de ngolo baké à longo na 2018 2019 wana to récupérer les sous bango na nini na colonisation moni kaliki na mundele ngeza nde yango mutu zo sala siko mona ke ba congolais so baza briller na kati ba désordre wana ndi mutu na mutu wake ni koloba n'importe quoi ndoka tik mundele zo sala calcul na ye mukila molimo pe asali azali moni nde sika de comment pendant zo eloko na lo ba clair bande ko ba ko sala ba analyse na bango l'homme propose ye dispose ngolo ba nini donc inangongo tozo sela kaka disposition ya tata mo mokele maton nangonga o tozali kozela nde disposition ya tata mokili que tata mokili puisse disposer mais ngunza dayebi te bino boza bangunza ya mfumu kimbangu bolobaka pole pe bosolo botalisa biso nano promesse nini bokoki kopesa biso po 2019 ezali kala te bolamu nini yango oyo congolais amona te depuis 1960 depuis 1482 oyo akomona ntango azokatisa 2019 awa po bolobi mundele aboyi 4e président akatisa 2019 kolandela bolamu oyo ya moyindo ezali na ngambo wana siko bolamu yango nini oyo tokovivre tant tokofanda boye na 2019 tomoni ke bangunza ya tata ya tata mokeli bazalaki na raison balobaki tika tokatisa na 4e président na 2019 matondo mingi ndeko mampa na banzi tango tozokota kobanda 2019 tito ke nokosuka to ke nokokoma na 2021 ezali mbula ya conscientisation ya makasi ya bayindo bayindo bayeba bazongela bokoko na bango bayeba tina ya mabele bayeba tina ya balongo bayeba tina ya bakoko bato na batu bayeba te aponama yambo aya na Kisasa yambo te abotama na Manyema aponama ki na bakoko apesa valeur na bakoko na ye toyeba kotonga mboka na biso moko tozokota na étape ya émergence ya Afrique ekobandela wapi na Congo nouveau classe politique to nouveau politique africain nouveau spiritualité to religion africaine nde tozokota na étape wana mindele bayebi a partir kaka totindelaki bango mikanda ya kolobeki religion africain esengi na bango boye mindele déjà bamonaki ete eza na force moko ya religion africain oyo ezo contrecarrer bango ebandi ko contrecarrer bango kobanda ba catholique babanda ko luka ko exciter peuple ebima pona basala ba désordre religion ne bana ko contrecarrer bango ya mungi ba ko kate ko bima ti lelo religion pesa na terrain et contrecarrer siko bazo luka politique nini ba ko sala pona ko étouffer religion pe politique wana oyo ezo luka ko fanda ko installer na kati ya RDC pona ko pesa impulsion na kati ya Afrique mobimba yango moni force na bango ezali baza ko utiliser tout tango nyonso ba peuple oyo bazali ba inconscient pamba te baza formé na epai na bango kuna mindele pona ba salele na bango baza ko itise bango po ete basala ba désordre ba luka ko sala nini ko sala ndoka tata mokeli aza ko contrer bango kuna pe kaka kuna na poto tata mokeli ake a toucher kaka peuple na bango moko pona sala sur révolte o bango ba luka ko sala na nini na RDC mukili eza yeki ne mampa yeki ne mampa mais ne tozo ke ne boy bakita ba mata soki mabele oyo eza ya bamindele wana balukela biso mabele musu to kokende mais soki mabele oyo eza mabele ya mfumu kimbangu nyonso bango bazokuka kosala pona mabele ya Congo tozali na bango tokokota ti 2019 eloko moko malungo bango bakana kosala ekosala matondo tokokota 2019 eloko moko malonga oyo bango bazali koluka kosala ekosala mate mais yebisa biso ngunza wana toza ko planifier mais aussitôt après que moto ezwa entrepôt à Seni président à Seni je cite Corneille Nanga alobi
malgré Biewana ezikaki élection ekosalama. Yebisa biso Ngunza. Le 15 décembre, bande konanga, élection kozala le 23 décembre. Publication le 25 décembre. Dans 10 jours awa, tokoyeba ce qui président Yabilaka Aza, to président wana alongwe ba remplacer na 5e. Za makambo salami ndenge bolobelite. Lelo o liboso etando o. Boyebisi bisoni. Ndeko pas na zoloba l'homme propose. Dieu dispose. Qu'est-ce que c'est sous la lelo ngunzolo bia ngo mingi kasi te ko sous la bato bazo proposer nini ngeta ba proposer élection bazo ko konzina bango ba faire nini voilà ndeta proposition banana ya bato ekoki pe okende kokisami siko na ngonga wana siko tolobani tango siko yango ezokende tata mokeli pa yeli biso nini disposition na ye kasi siko ngana lobi l'homme propose. C'est là que disposition à Tata Moké. Zambé, Ngongam Loba appelle la voix de Dieu, la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Donc Motako ko proposer. Ce que balani na makanisa Nzambe Nzambe akokisi o muta proposer. Ce que balani na makanisa Nzambe te ingeta. Toyokana. Na 2006. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Ekokisa magite. Ekokisa makite. Na 2011. La voix du peuple c'est la voix des piliers. Ekokisa mite. Pourquoi ni bobo ya l'homme proposer disposer comme ça. Bon siko ce qui peut na 2018 oyo peuple azo proposer wana yango nde ya Nzambe. Bino siko bobimi confondu. Quand tozo talati na bango mutu ba monaka. Omoni ndeko mampa. Siko soke bobimi confondu bokoloba nini Ngunza. Ndeko mampa. Omoni eza na biloko mususu tata mokela tika yango poni la kisaka bo tata mokeli na ye. Voilà. Tokei na likambo oyo etalino ni ya vita. Moni vita uti raté sur deuxième coupe na ye. Voilà. Hein? Siko Yambo Vita a raté deuxième coupe. Toké na 2014 tant ba betaka première finale. Ba ye tolobi na bango pour na bozwa finale il faut bosala boy. Olandi? Ba yo kité. Ba zo ba ratango pe. To comme si na 2018 kaka o toloba ki on a pour na bozwa finale il faut bosala boy. Ba teteti. Ba ndoka bato bazo sosola teke Vita abandi ko beta bale lelote. Vita bandi ko beta bale bandakala. Coupe suka o Vita zwaka. Eza 73. Ko banda 73 ti lelo to kobi na 2000 combien? 2018. Vita beta kabale. Akota banda ko banganga te. Akota. Bo poni bazwa coupe te. Bakota banganga. Kilo yango nyonso po ni kana mapeka ya Vita. Tozo kende. Tozo kende na po na sosolisa bande ko ba comprendre sika tozali. Vita akota ka akoti pe banda kwa nganga, akoti ko sambela, bakepa ba pasteur, bakepa kenda ba bisike bele. Nyonso bakenda pona ko lukaka ko zwa nini? Coupe. Bazwa yango bazwiki tango baye pa biso bibo simbe sika oyo lokola bayindo bataba onki teki na kata mutu na bango kozanga kaka ko simbe sika wana kaka ya muke yango salike Vita lelo batala ni bazwa suku eza kiteti hein toke na ngamba léopard bazwa ka coupe te banda to bazwa na moseka baye pa ya bangunza bayebisi bango pona bozwa coupe bo simbe sika boy baboyi na bango ka ko simba eza ndeti kaka lelo boye pa na biso bobike ngunza élection eza biso bitala élection wana ekomema biso na eloko te yango te pe mutu ko changer Congo parce que Congo eza ya kokufa na kati ya élection te parce que mutu obokolongo na mutu bokotia eza na okambo bato moko bosali ni botie parce que bango nyonso batangi na intérêt ya banani ya mindele to changer nde système bato baboyi yango isika siko tolobi na bon ça va quoi boboyi tokende élection mais boye beloko wana ke l'homme propose bien nini dispose tata mokeli akomi na kanda pona luka kobeta oyo akobeta ba congolais abandi pa ba mindele pona awe kosukisa awa na kata RDC kala mingi te matondo mingi tozangi kutu ya koloba Ngunza malgré ko pesi biso ya noter soki esali ke posa o bino bolobi ekokisami te tokosuka ndenge nini mission na bino esukeleli pe kaka wana to ndenge nini lokola pese ya note na ebite bino ba public bo pese la bango ya noto ndenge nini mission ya Ngunza ekosuka mukolo Ngunza bozonga na mokili ya molimo Olandi ndifika o mission ya Ngunza ekosala nini ekosuka me Ngunza manoka matomi na pe bongo bangunza nyonso tozali na kati ya etumba ya lobiko ya bayindo élection salama et salama te bangunza bana kata etumba lobiko ya bayindo do bangunza mission ya bayindo ko sila timu ko bayindo bakosala nini bakobika matondo mingi mission ya bangunza ekosila timu ko bayindo bakobika na kosenga classe politique na biso balandana no bato pamba te babisika o bakendaka na ba réunion bakomona ke ba homme politique ya bamboka misusu tango basangaka na ba réunion ezalaka juste likokisi mais mabongisi ya nyonso bauta kotala wana na spiritualité
yango na bozomona toza koenvier ba politique à libanda ndenge moko na politique na biso tout comme technique na biso yambo etombwama esengeni kokenda kokota na chambre oyo ya spiritualité bolanda bato oyo mais ngunza talisa biso na bino bozali four oyo elambaka nyonso siko mpona nini bayindo bazokela te est-ce que ezali ngonga ekoki nanu te mpo motu mo atuna ngai etu motu nana mosusu okuta se révolté déjà na message na bino alobi tant ezoleka bayindo bazokela kaka te est-ce boza na bino na mabomba miana te to nini matondo mingi ndeko bato mingi bakomi kolemba bino mampa matondo pena na mutuna na botuni biso ngeta yambo mutu akela il faut mutu ayeba mokili pona kela yambo kuma mutuka il faut yeba mutuka ngeta pono kumba yango ngeta bayindo baza embrayé na soi-disant boyebi ya mindele nde yango esala bayindo pasi pona ba comprendre message pena oyo bangunza bayene yango nzoka nde période oyo bangunza baye eza période pona kolakisa bayindo mokili tokoke une analyse ndeko mapa voilà parce que mingi lelo bazoloba même likambo ya ba science okili tikozwa bambongo kosala ba nini nde ememi mingi ba jeune mingi ba koti pona koluka ba bien bien facile voilà bien facile donc aluki mbongo l'argent facile tokei nanu na ba réalité ya mokili po tende ko moka benga kinga atuninga pe likisolo ya kodia atuninga pe likisolo ya ntele tozwa temps ko expliquer ngo ntele na kodia batu bazobo bakotisa na mituna bango soko oza na kodia ya famille ingolo baki oza na biloko moko boye bakoko bapesaka yo boifanda na ndako biloko na kuma kosanzela mbongo ekoma kosanzela mbongo nde okomi na mbongo ebele nzoka bazobosa na boye toyaka kobotama na mokili moto na moto ayaka na likabo na ye oyo yaye kobotamela toza na badeko bato mosusu babotami na kati ya mokili aza donc ye pa na ye asungaka bato makasi eza na bato mosusu babotami elembo pene ya kosunga eza te siko na ntango bakoko na biso ezalaka ndenge nini soki bobotami na kati ya libote ete bozali 10 bozali 20 to bozali 30 na kati ya 30 wana eza na moko to mibale oyo bakoko bakopesa bango motema ya bolingo ya kosalisa ya kosunga baye wana pe bakokutana na ba chance ebele pona kosunga pe bandeko na bango nde bakoko to ba chef coutumier ya époque wana so bamoni mutu ndenge wana asalisaka famille soki baza na problème oyo ezali grave ezosenga makoki mutu wana soki abimi solution esali nini ezwami nde bakoko bazali kozwa sikoyo bilembo bazwi bilembo ndenge bapesaka équipe oyo elongi na championnat bazwi coupe basali nini bapesi ye bango mpe bakozwa bilembo ya bokoko bake kopesa mutu wana na ndenge oyo asungaka libota nde ndeko wana akozwa bilembo wana ya bokoko wana ake agardango lokola ezali bilembo oyo libota epesi ye olanda eza bilembo libota epesi libota oyo epesi eza libota nini physique nde bapesi ye c'est que spirituel bakoko mpe bayosala nini basepeli na likalisi wana siko elembo wana ntango ye atiengo esika ye ndenge azwilaka makoki na ye abanda kozwa akokontinue mpe kosunga bato mokolo ndeko wana azozonga na mokila molimo ye moko mpe ndeko wana akokomprendre ke na kati ya bana nga na boti eza na mwana moko aza na caractère aza na ezaleli oyo nga nasali nini akoki kotika testament comme mpe akoki kozwa mpe bilembo wana nga nazokufa na mwana na nga kosala nini azwa nde nsima ya ba 4 5 6 génération bilembo wana etambolaka bongo epai ya ba epai ya nini ntango mundela ye lokola mundela ye beka kodiabolize nde ntango akomona akongo découvrir babilembo wana na kati ya mabota ya bayindo akoloba bango wana eza kodia ebomisaka bato esanzaka mboko eliaka makila ezongisaka nini nzoka eza elembo kaka na ndenge moko oyo baekipe ya bale bazwaka bakupe olandi eza bilembo ya bokonzi ya koloba ke mutu aza na elembo ya kosalisa elembo ya kosunga lelo mpe ezalaka ya mosusu politicien moko ake na mboka moko boye bazwi bilembo ya nkoyi basali nini bapesi ye mundele ntango akoya ntango amoni kaka poso wana abengi yango nini kisi
on a dit comme ezoleka abinga ngokisi nde biloko wana yango esalaki bakoko na biso ta mayo remarquer nde bazwi ba biloko wana nyoso basai nini bakena ngo nzoka babosani bakenda na biloko bokoko mi bakenda na bakabo o tata mokeli atate yango wana bato babengaka kodia yango wana bato babengaka ntele me ya kolobete ebotisaka mbongo esalaka boye eza lokuta na eteni ya bandeko balobi ke bongo biso tokokela te yambo kela il faut yeba mokili na kati ya babuku ya mindele balobete mutu aza mokili mobimba soki mutu aza mokili mobimba lo bakeli suki eza matière linzaka eza matière mutu cerveau eza matière na bande eza bongo ngeta sikoyo soki tokei na mutu na kati na médecine balobete mutu aza ensemble ya baselile soki tokoti na kati ya baselile na bato basali balaboratoire ya makasi okomona même ikutu nyama na kati ya salite na yo azo bouger mais yo zo mona te nyama osali a bouger donc ngolo bake selile na kati ya nzoto ya mutu ezala pe mutu selile na kati ya nzoto ya mutu ezala pe mutu soki selile na kati ya nzoto ezala mutu ngolo bake soki azo bouger soki selile bougera c'est que pona yango bouger faut molimo esalani ezala na kati parce que soki musuni ezali molimo ezate musuni ya moto bengo eza na vie ezate donc ngolo bake musuni nyonso eza na nini eza na vie nango ozolanda musuni nyonso eza na vie nango yango babengi mutu wana aza vivant bon tokeli siko na étape wana siko so babi mokili mobimba nde eza mutu aza na baselile dingolo bake monde ndenge ekelami eza na bamatière matondo mingi te tokende na expliquer malamu nakoma place wana mpona ndeko oyo azolanda oyo atuna mutu na acomprendre sikoyo tokokela na ntango nini voilà so babi mokili mobimba eza na kati ya bamatière engolo bake tant tomonaka coltan tomonaka coltan kaka libanga mais nzoka coltan aza kaka libanga te na kati ya coltan esprit pe na kati sa nini ezali molimo ezali siko il faut batangisa yango siko bokolakisa yango baindo mokoloni to mingi bakomi déjà na posta wana babongola yoka tokolakisa baindo ndenga bazoyoka biso batunaka bino ne mituna me bazwaka ntango te ya kobenga bazotunanga motuna akendaki bisika moko bafungoli ye mpe bayebisi ye kuna bazobomba bino nanu me ngonga eza deja bafungoli ye azobunda mpe alinga banda mpe kokela yango nga nazongeli kaka bino ndenge nini boza kobombela bato secret ya kokela na mokili eza monene me moto akambaka mokili azalaka moko tozwi ndakisa ndeti Congo moto azokamba Congo eza nani président Kabila voilà ye moto azokamba Congo siko président Kabila azobunda mpona tozwa bosomi ya nini ya Congo donc tolongwa mpena kokambama na banani na mindele eza bongo soki tokomi na niveau ke président Kabila arrêté mission wana oyo bapesi ye eke tolongwe kokambama epai bamindele président Kabila akomi en même temps muta bokoko ebi keka na grâce na ye akopesa dérivance ya bakongolais nyonso ngeta wana toyebi yango soki sikoyo ye apesi dérivance na kati ya bakongolais nyonso esika kolita azali akopesa so secret nango epa mundele akokoma kopesa so epa wana donc mabomba na biso ezotalisa libanda mpo biso tozana na kosangana te bokomi esika nga naza te libération soki tokomi libéré mabomba miana nyonso etalisamaki mpa mundele etalisami mpa na biso ngeta do ingoloba nini ingoloba ke dokola mindele ntango bayaki mpona bakamba mboka na biso babatisaka wazinga nkuru efe ya kotia loboko epa vibration eza nete rayon contact boyokani oyo ezalaki na biso na mokila molimo esala nini ekatanaki ebandaki na ye moko mutu ekoti mpe na bapopulation nyonso donc à partir wana bapopulation bakomona na difficulté ya kokela sikoyo tozokende na esika oyo ezake lokola ntango wana ezalaki roi lelo eza banani bakonzi soki mokonzi moko eke aboyi bowumbu epai ya bayindo alingi bosomi epai ya bayindo seke relation wana oyo ekatanaki ekosala nini ekozongi soki ezongi ekozonga mpe mpona bayindo donc soki tozwi invention lokola robinet lokola tio oyo ezali komema mai wana ekauka te mais eza kaka redirige eteni mususu soki to débouché esika na ekangamaki mai wana tokomona ezongi na ngeta donc bazala na bango kimia basunga kaka nde bangunza na mosala bangunza bazali kosala parce bangunza bazokende tito kokoma esika wana ya kodébouché robinet matondo mingi bandeko bozali kolanda biso mokila molimo ezali ya kotonda soki totali ba Rome na biso ezalaki organisé en classe
ba forgeron bazalaki, ba menuisier bazalaki, ba maçon, ba lettré pe bazalaki. Donc na ba yindo ya lelo ba kelipe bozali. Motema moto ekita mwa muke tokokisa o esengeli tokokisa poto mona eteni ya bokeli wana. Kasi ngunza na kozongela muke sika bolobelaki mai ya kodia to ya banlunga to ya bilembo ya bokoko. Donc soki tolandi bino mutu nyonso te esengeli asimba biye wana. Esengeli ozala na bilembo. Po mutu mususu lelo tango batu mususu tango bazozongela kibokoko. Bazo kansa bakoma kodusola ba mire. Bazo kansa ke afandi bwembongo kwelie na panier mais kolandela bino toyo komona ke po basimbi so bilembo ya bokoko wana esengeli ozala pe moponami. Matondo mingi na banzi ndeko wana oyo bakopesa bilembo ya bokoko ifazala na elembo yango. Donc ngloba ke azala moponami. Moponami wana bakomona ye na nini bakomoni na bilembo. Baloba ke loko moko vie oyo aza faux esprit. Bayebelaka ye esprit mabe apatani. Apatani sala oyo azosala. Tanga azosala mabe nde baobenga ye aza na faux esprit. Soki tomona ba esprit mabe tout le monde a pu monter à la motema malamu. Viola la motema malamu. Vio soko kutali na ya tuka sunga kan tuka salisaka. Ezala bongo. Mais na kata libota sikoyo tangu likambo ezali bato ba bimaka atale msusu bato msusu batiete mabima lobike problème na ba esenga nini esenga bo soka sala yango abanda ko sala ngo banda oyo bo mwana na etia koli nde na libota na bino so boza na chef coutumier so boza na chef de famille ba comprendre papa na biso o azo sunga biso ka ndenge tozalaka na koko na biso wana kuna abana pe kosala nini kosunga donc lembo aza nango eza lembo ya koko wana soki koko wana tika bisalelo na ye nde bakozwa bisalelo wana bakopesa ngo epa nani ya koko epa ya koko wana yango wana ntele yango wana kodia mais bisalelo eza kaka elembo ndenge bapesaka diplôme epa ya mutu oyo azo mérité epa ya joueur oyo a mérité nde lembo wana lokola bakoko nde bapesi yo yango nde na kati nango eza na pouvoir oyo ebalani na ezaleli oyo osali nini ozali na yango mindele ntango bayaki bakongolaka babiloko wana nyonso basala nini bakendaki nango mais mpona kodiabolise yango balobi ezali bondoki etangisaka makila etangisaka bo ndenge badiabolisa bokoko na biso bondoki nde mpe badiabolisaka bisalelo wana bondoki matondo mingunza tokosukisa na motuna ya ndeko moko alobi lelo oyo kozongela bokoko ezali nini po bazozwa ba attaque bino pe depuis bozongola ki bokoko ngo tala position ezo changer te mususu pe azoyebise nga avana ya na makambo na bino wana ifona mono zi prado lelo oyo ngunza talisa biso kozongela bokoko ezali nini ezali kozongela yango kokoba kaka na misère oyo to kozongela yango kozongela pe kofuluka na biso oyo ya kala botalisa biso sens ya kozongela bokoko lelo matondo kozongela bokoko ezali mutu akomi conscient na oyo yazali kosala apesi valeur na oyo bakoko na ye basala nde yango wana eleki prado eleki mbongo eleki nyonso mutu akokanisa kolula na mokili donc conscience eleki mbongo eleki nyonso mutu akokuta parce que conscience eza boyebi soki mutu aza na boyebi nde akosala mbongo soki mutu aza na boyebi nde akosala nini parce que esengeli bato bayeba boye même mbongo oyo lelo oyo bato bazosepela na yango au dollar au franc congolais au nini est-ce que eza pena mbongo oyo eza na mokila molimo na biso nde mutu na yango wana parce que tango mutu ata mokila kaboli mokili atie ba frontière atie oyo Afrique apesi kuna Europe tant balobi Europe spirituelle c'est que Europe physique yango pesali tant babi Afrique spirituelle c'est qu'Afrique physique pesali pesali est-ce que pensa bambongo ya Afrique eliaka eza mbongo o Afrique spirituelle elia siko soki yo zozongela boko pour ne intérêt na mbongo oyo mindele bakeli et ko pesa avantage est-ce que mbongo na tie ayeki pour la colonisation te tozela mukolo o to koma conscient to sali mbongo na biso ko bana na mbongo mokila molimo nde sika to koma ba milliardaire omoni menangonga oyo ezala kutu zana mbongo ndenge nini tant que ezaka mbongo mundele oza milliardaire te ba milliardaire bazaka ipana ba mbongo mindele kompe ba milliardaire bazaka ipana bango kuna ba chinois na ba mbongo na bango na dollar na bango et pas na biso ba indo tellement tozali ba pays du tiers monde tozana mbongo te quel que soit ozotambola na mituka ozosala ni mutuka ozotambola na ya banani
ya ba français mutu kozo tambola na ya banani ya ba anglais donc ozana eloko te tozana na eloko te donc kozala conscient nde yango ezali vraie vraie indépendance spirituelle matondo mingi bandeko batali indépendance ya solo ezali conscience pamba te mosolo yango ata tozwi yango lelo ezali o bayindo bakeli te biye yango ata tozwi yango lelo ezali oyo biso tokeli te totala baninga mindele lelo o 2018 mais bakosangana mpona l'Europe de 2050 bakosangana mpona l'Europe de 2038 eza koprévoir ndenge moko biso tango tozoluka kete na biso ya kiboyindo mingi eza pe kutu biso moko nano te mais tozotala afelika ya lobi mabele na biso ya lobi ekozalela ndenge nini tozala be égoïste te po mundele oyo aza déjà na 58 ans akesa la réunion ya l'Europe de 2050 peut-être na 2050 akozala te mais azotala na sima na ye ba oyo bakozala ni kozala ba européen tala esika ezali koboma ngonga mususu lobiko na biso eyanoki na yango na kokata ngunza maloba kaka boye te tozongisela bango susu maloba quelques minutes botalisa biso nini oyo tokoka kotuna totuni te mai nini esengelaki boloba bolobi te lelo tozali le 15 dans 8 jours élection dans 10 jours publication position spirituelle eza nini et puis mai nini esengeli tokosadopte ndenge nini ti tokoma mikolo wana bino bozali maloba ya mokili ya molimo bopesa biso malako nini ezali mpona ngonga oyo matondo mingi ndeko mampa tozongi susu matondo na bino banso bayebozwaki ntango ya kolanda biso tokoloba na bino kaka boye bandeko na biso bayindo mingi bakongolais na ntango oyo baza komilengela mpona kokende na kopona mokonzi position spirituelle ezali boye kochange mokonzi yango te moto ekobongisa RDC mais kobongola système nde yango moto ekobongisa RDC yango tolobi boye mokili eza ya koninga Europe eza ya koningana ebandi na France lobi ekokota Canada lobi kuna ekokota tina bamboka nyonso gilet jaune wana eza tata mokili so moni baobenga bango ba gilet jaune wana eza couleur ya tata mokili yango moni tata mokili azobeta yango balati jaune wana bandeko basalaka baétude ya couleur baocomprendre sens wonga na lobeli ke mindele bakoti na babandi punition na bango epai ya tata mokili na bino bandeko bozali na poto ngonga yango siko ekoki bosala na lombango ya kolengela bisika bokofanda bisika bokoyela na bino bato bozana ezaleli ya kofinga bakonzi eza na ona importance te kofinga tata na ona ndako pamba te source babosanaka yango te soko fingi lelo zo finga e lobo zo finga e bongo soki lobi kuna kaka ye muto kokuta mokonzi siko tanga luka kanga yo ndoko mone mabe botika kofinga tozali suna ngonga kofinga te mindele ne bakomi na ngonga ya kofinga mindele ne bakomi na ngonga ya kotola bango na bango mindele bakomi na ngonga ya kofinga na kobeta na bango na bango donc bilakeli ya mabe oyo bakotisaki epai na biso na ngonga oyo ekede na Europe tango nde koki po ete biso bayido tozonga nde bongo na bendi pena matoi makasi na bandeko na biso ba congolais pe ba africain ba batali na Europe boluka kobungisa esika bokozongela pamba te 2019 tito kene kosilisa to koma na 2021 somo po ete tata mokili aotia siko ordre na kata mokili ordre koya kaka soki moyindo mati nde sika ordre koya mokili ordre koya kaka soki moyindo azongisi conscience nde sika ordre koya nde siko tata mokili afimbi siko baton na ye ya kotambusa mokili na maboko nde aza na posa siko ya kobeta bayindo mingi bakongolais po ete conscience ya bakongolais kwa kozonga na esika na yango balongwa kofinga na bango balongwa kotonga na bango bazonga bayindo kati na mokili na bandeko oyo nyonso bazana na posa ya kokela bazana na posa ya likambo moko boye balongo bakoko basalela bango ya yambo nanu ezali liboso libérer esprit na yo zongisa conscience na yo pesa siko foi na yo makasi na bakoko na fumuki mbangu ndoko mona balongo bakosala kati na yo bayi bazana posa ya kozwa biso numéro na biso ezaka affiché bobenga ngunza manoka na ngonga nyonso na tango nyonso akoyamba bino soki tozwaki tango ebele mpona koleka eza kaka po ete mosala eza makasi totala na ete na molimo tozosala na ete na mosuni mpe tozosala mpona kozwela bino basango koyela bino
bobanga te le 24 décembre tokolamuka tokotambola ndenge pe totambolaka le 23 pe koleka ndenge yango elekelaka mais wana ngolo bake l'homme propose des dispose matondo mingi l'homme propose ngunza babandeli yango mbala ebele mukolo lelo vraiment toyoki tina bandeli yango tango ekoki ndenge manaka na biso komona tango ekoki ordre eroya kaka mukolo o moyindo akotelemisa mutu tata wana na mama na esika bozali bolobaki déjà que to bino bokozonga na bino na cercueil te bokoya bo signer plus de 20 ans na poto mais bo signer bokoya atangi bakombo na bino te mais kalate nzembo wana ezobima o boyembeleli bakoko yambo bozonga elembo bopesi yangwana botambola kasi bosuki petango bosuki boyembeli balongo tolaki bino na émission ezali koya tokolakisa bino clip wana esengo na bino lokola boponi na bino kozonga botala ngunza lelo akokisi lisusu maloba ana o mfumuki mbanga lobaki bayindo mingi bakokende na bamboka ya bapaya bakokanisa yango nde kozala lola to suka ya mokili kasi tango bakomona keza makanisi na bango te bakosuka mingi pe bakozala na soni ya kozonga na bamboka na bango kasi ba oyo bakozwa décision ya kozonga nde bakobika kasi ba oyo bakotsa tetu lobi nango bakozonga na ba kesi na bankela to na ba cercueil bolanda message ya diaspora oyo mfumuki mbango abombelaki bino pe manaka na biso bokoba kolanda yango na ba chaîne na bino Congo Bopeto TV, Africa Telema TV, pe Moyindo TV. Lelo tokomi na suka, toyebi ke ngunza tanto kutana na bango, to sukaka. Tokoma na suka te mais tozala obligé to interrompre pamba te TV zani ngonga, mais mai o nyo se tikali ngunza balaki ke tokozonga mbala ya mibale mbala mususu avant le 23 tokoya lisusu. Mais nga naza ko féliciter bango pona na kantsaki na 2 semaines to na 2 jours o etikali poto ifo tout ça l'élection bako sa changer message mais lokola ba changer message te liboso na bino nazali ko confirmer que oyo ezali message ya Nzambe pe na bosenga na bino mbala msusu le 23 to le 22 tokozonga to tsali susu micro to na ngunza sango changer te totala penza soki ezali sango o penza ya Nzambe ya solo bandeko na ngai bambote toyebi ke boza ebele lelo bo souffrir to ko kopesa bino bambote te mais to lingi bino mingi bisika nyonso bozali boko ba kotala émission botalisa lisusu pamba te sango o ezali sango le biso bayindo ciao ciao pe prochainement merci na tata réalisateur numéro masqué 9L